ingeta bana Congo nyoso matondo mingi ingeta ezanga wabino lisusu koko jina nde nazongi lisusu liboso na bino parce que mbala liboso na lobaki na bino opération zéro Rwandais mais soki esalamaki te parce que tozalaki kozela conscience ya bato nyonso ezonga lelo tomoni ke opération zéro Rwandais eza très capitale ya kosala yango parce que baza ba frère na biso te mais baza bato oyo bayaki teke pona cohabitation na biso mais bayaki etanke ba agresseur pe binemi na biso donc na minute oyo il faut tokota opération zéro Rwandais bandeko nanga eloko moko lisusu na kosenga na bino ezali boye ndenge na lobaka lisusu vaut mieux diable oyo toyebi ke ange oyo toyebi te ndenge nini azoya na baforme Félix azali frère na biso ndeko na biso oyo ye asalaki par na ye ya kolongola nanu pouvoir epai ya Kabila asimba yango parce que eri asimbi yango ezondire biso nde tosimbi pouvoir wana to abandonner Félix te to accompagner Félix to tika ye te wana azande kona biso parce que eri asimbi yango pouvoir eza na maboko na biso lelo bananga na bakabila bazoluka babundisa ye lisusu bandeko totesa mayele bakobundisa ye pona nini seke makambo bayokanaki pona intérêt na bango ndeko na biso Félix aboyi kosala yango bazokobundisa ye soki biso tolobi ke totika Félix abunda bitumbo ye moko ezondire tozwi lisusu mboka tozongisi yango na occupation oyo biso tobundelaki oyo toyembaki ke tata na ye toyebi te mama na ye toyebi te nzoka azalaki Rwandais donc tozongi na occupation wana parce que bandi wana nyonso eza bandi ya ba malfaiteur oyo basalaki complicité mais Félix alekelaki bango mayele na mayelo Félix alekelaki bango biso to soutenir tozwa eloko oyo Félix asimbi to accompagner yango pona to protéger mboka na biso to longwa na ba distraction parce que na ba bandi wana nyonso loi ya Tchani baza nango te eza occupation eza bande ya ba occupation donc bandeko eloko nga nasengi na bino na ngonga oyo opération zéro Rwandais totia yango en application mikolo ezokoya tokopesa date na ndenge nini tosalela yango président Félix supporté biso na opération zéro Rwandais parce que mboka ndenge ezokokende eza lisusu makambo ya koyoka soni te eza makambo ya koyoka soni te eza makambo il y a des pères et des mères biso nde bato tokosouffrir des pères et des mères parce que eza mboka na biso tozaka na mboka moko soki lelo bato wana bazongeli biso lisusu na occupation entre temps yo ozali wana etanke président na biso yo moto osimbi pouvoir okotika biso lisusu na mbutu oyo tobundeli mikolo ebele to continue nango lisusu tozonga baesclave ya bato wana elobi Moïse Kabila même papa na yo alobaki yango bato yo il faut que bengana bango baza ba Rwandais to se prendre en charge na tangu oyo komi il faut peuple to se prendre en charge ya ko bengana bato wana na dimension nyonso to ki ko bengana bango donc Augustin Kabuya yeba soko zali wana eza pona biso to bundaki pona yo zala wana mais fort ya yo na président Félix boke kozala wana te biso tobundaki na makambo yo alors il faut to vanda to sangana même ndenge koti biloko wana il faut yeba part ya diaspora eza wapi autrement donc eza mélange il faut boyebe loko yo bino bozolingo créer na kati ya mboka wana
En plus bitumbana ekosuka te. Tangu ya kosisa makambo wana yango yo parce que na kati ya mboka na biso opposition ekozala te toza bana ya papa moko mama moko ndenge Mobutu alobaki ekolo bo moko bokonzi bo moko tata bo moko bana tata moko mama moko ata babundi na midi na 12h bakoyokana ou bien na 12h55 bakoyokana balalaka na kanda te oyo wana ya bananga na bakabila eza nde binemi ya Congo. Tangu yango ekoki, il faut qu'on déloge Kabila na Kingakati, pe opération zéro Rwandais et Salama na kati ya Congo na territoire mobimba. Matondo mingi bandeko, ingeta, ezalaki wabino koko jina, ingeta. Mbote bonjour na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui. Ezali bongo branche moko to na chaîne Libération Océan du Congo et pas auto akabongo ba Congomani et pas auto panzaka to sasaka to belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyoso ya baloki ya ekolo Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto salaka musala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzele ko mobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to bundela bongo ekolo wa biso et pas auto telema ferme fidèle ko la bakuke pona kozela ka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba nkoko na biso le laboraire waloba la biso bêcher fouiller ne laisser Ezui la monte religieuse. Ezui et comme la bongo Big Daniel Ngenda. Ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique. Mananangana kunya de langana États-Unis d'Amérique. Yanga mokonzi na Angleterre. Ezui et comme la bongo Maman na Jolina Suisse, Maman Dolona Suisse, Maman Samuel et pourquoi pas Maman Pierrette. Ezui et comme la bongo les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave na mboka yanga mokonzi na Angleterre. Ezui mona bon maman Mireille na Canada na mboka ya Jolie qui est dit et pourquoi pas petite sœur na London ezui mona bongo mona mère de Bruno na Autriche pourquoi pas Lik Makanaki et Ratakate toujours na Autriche ezui et mona bongo bino nyonso balandia ye kolo Congo ya ezui bisika nyonso ezwami bino s'abonner massivement na la chaîne de Libération bokozalaka bongo décité bossa lokola la Dauphine 50 NCCL lolenge ya partage ka achulantela ola livrement na France telema na mboka ya papa Michael papa Michael mon ko banyo kima ezui ko babongo na France et pas ya papa Michael et pourquoi pas maman Célestine na France papa Alfred na maman Clarisse na Canada bino nyonso nzambe apambola bilo na mboka mama Vava tozali ko analyser le lenge bouti kolanda audio ya Koko Jina o uteki bon kotikela biso na tina ete azali bongo grippé moye penza leka n'émission te atika ki mwa maloba na ye yango na to tcheli bino na koloba ete opération zéro Rwandais kasi alobi to soutenir Félix tous à la sima ya Félix poète tokende kobunde tumba pambate Félix azali bongo masha momenu makila la biso azali bongo kongomani soki totiki ye ekozala bongo passe en tout cas nazotika libre débat na bino nyonso na maloba okoko jina lo bibelo so bolandi yango na bokebi nyonso kasi nga na kopesa kaka mwa mungu ya muke na ndenge ya koloba koko jina ezali bongo mabete ya ko soutenir Félix kasi nani penza oyo azongisi su ba Rwanda la kati ya mboka nga lazotolaka koko jina mituna pe bino pe boyanula ensemble koko jina nani oyo azali derrière ba Rwandais oyo lobby ayebisaki biso ete ba Rwandais bazali bongo bandeko na biso nani oyo alobaki la biso ete Kagame azali ndeko la biso vraiment na kolinga ba réponse wana tokele nanu place au peko ko jina lobeli bango tokozonga kabuya à volantene et pas na yo je te dis-moi un seul mouvement de rébellion qui a commencé sans l'appui extérieur tangiranga na mokili. Non, question dans les awanate. Il y a un peu hypocrite. Répondre à la question, on n'a pas répondre. Dis-moi un seul mouvement, AFDL ndenge banda, ou bien ceux qui nini ndenge zalaka na moba 1, moba 2. Mouvement ni salemaka sans appui extérieur. Par exemple, avec un appui extérieur. Et bazawa puis c'est quoi? Ah donc pour gagner, enfin, c'est qu'on et puis non, ce qui est
sûr, ce qui nous a consigné que ça la mouvement sans l'appui extérieur, dans mon qu'il y a le 20e siècle, il y a 21e siècle, je ne suis pas hypocrite. Je ne dis pas que non, Nini Nangai et appui Nango et Rwanda. Encore que ceux qui sont Rwanda, moi je vous dirais clairement que non, Nazan appui à Rwanda. Nakobangate. Parce qu'il y a Moko Chilombo. Il nous a dit que Kagame c'est son frère et partenaire fiable. On a beaucoup condamné qui était. C'est Chilombo ne avait pas M23 na Kinshasa. Pas un beaucoup condamné qui était. Non, c'est de la manipulation. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et si quelqu'un s'en a besoin appui, et si quelqu'un s'en a tiré appui, na kolobé là-bas congolais que non, na salibo, na kobomba na te. Ozo Bangate pour jouer rôle à Laurent Désiré Kabila. Rôle à Désiré Kabila, Zaka nini? Bon, d'être pratiquement quelqu'un qui a été mis devant pour des intérêts étrangers. Après, au Bogi, on va la bango, et puis bon, après, suite payé, on va dire ça comme ça. Parce qu'on se remet dans la symbolique. Je te dis que non, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas hypocrite. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui renie les engagements. Si je prends mes engagements, bolandila mokebi wala pende kola biso oyo alobaka penza makambo oyo pe ya politique ya République démocratique du Congo ye wana na mona mboka nanga bali bongo komosola la sir boyoki nanga a répondre moi mokeko kojina malgré nanga wana pe na biso ba congolais tozali na biso na confiance na été pour ça na été parce que nanga égal Félix égal nanga égal Kabila pambate nanga azalaki bongo mobomi ya République démocratique du Congo tikino lelo makile ya ba Kongomani ezali bongo na moto na ye pambate na 2018 yende mutasimba ki yenda azalaki wana pona kopesa pole na maponami oyo esalamaka ayebi yango malamu pe lelo akoma koloba yango ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi mutu aganyaka maponami ezalaki bongo lisanga ya lamuka bisika o nzamba zonga bisika o mvuluzi kimbangu asala réincarnation na kolobaka yango pela kotika te kilame génétal otake tumbankane koto boklelo konefa pekato na akene pourquoi pas la chabienne na akene et pasteur na biso ya Mont Carmel toujours na Aken na Allemagne nzambe apambola bino musala makasi wana oyo kongola salaka kongola telemi nzamba telemi aponeli biso Martin Fayulu Madidi président élu avec 62% nanga mutabo mamboka nanga mutabo mamboka nanga simbaki vérité akabi vérité lelo tango amoni ete Félix aboyi kopesa ye oyo falaki ba pesa ye nanga ke kokomela biso rebelle mais boyoki na munoko nanga nini nanga zali koloba nanga lobi ete Félix nde mutu alobaki na biso ke Kagame azali bongo modèle pende kona ye amina ye na wana tozongiseli kokojina sikoyo tango tozobunde tumba to soutenir Félix ba congolais ba koboyate est-ce que Félix a lobby que ba congolais ba soutenir ye est-ce que Félix a yini ba rwandais est-ce que Félix aza contre ba rwandais est-ce que Félix azali vraiment ya solo ko bengana ba rwandais pambate nanga uti koloba la biso lisusu ete Félix nde mutu azongisaki ba M23 na République démocratique du Congo mais les solo ya ba M23 biso to yebi onko banana Kabila po ete ba Roger Lumbala bango pe bazalaka na M23 ya solo iyo tozalaka na ndeko moko na banzi ya famille Ngulu si je me trompe pas Ngulu bangampongo mwana ya mobali asembwela kabisa lobi bango petango wala basala ko na Kabila bango nde basilisaka etumba ya M23 na kolandisama ikatisi na kolandisama premier ministre la biso son excellence Muzitu Fumu Payandi Kakaba ouve yende abundaki etumbana na ba M23 pe esilaki mais sika ba M23 ba yeko zonga bolandi wala mwana mboka nanga akoloba ete ba yena nzela ya Félix Antoine Tshilombo pe boyebi ete bande kombeyike balobaka kaka ke bazalaki awa basola kala Félix ndela kozanga koyokana yango bango bakei ko sauver Congo po babotola yango ndenge bananga lelo bayeyi tomoni lisusu na ngambo ya UDPS tomoni kuna bato oyo penza bazalaki na kati ya UDPS moboko pe na union sacrée moko la bango akangi bisaka alobi lokola ye akomona pole te lokola ye ba kopesa yete ye wana ke ngambo ya nanga toye komona lisusu Henri Magie oyo awutaka boloko oyo azalaki mingi bilo moko boyebi soka beleli mingi rais mingi rais ye wala pe akiko koma rebelle na ngambo ya ba M23 ba congolais
tout cela là le moment quel couleur les cambo ya rébellion. Est-ce que bateau bazoya pour l'intérêt à Congo? Bateau bilo bozolunga bo soutenir. Bozali komona te tezali moi les sanomoko ezali na kati. Comment Congolais oya se retrouver ta comme rebelle? Ndenge pe ezali komo fungola bino lelo po boyeba ete ezali bongo na ba Congolais ba yike bazozela po ete ba rejoindre nanga. Ba ko rejoindre ndenge ni na gouvernement oyo ezali kobima oyo. Lokola mwana mboka kabuya sa silisi makambo akele kozongisa ngo epa ya bakolo batindaki ye bazali kozela na sanza oyo soki kaka bamoni ete bango bazwela kote rebelio engali ndenge bazali na soki bapimeli engbele akiko koma rebelle soki bapesi engbele ya sepeli bandeko na ngai esalama wapi na ekolo nini na mboka nini oyo mutu azokoma rebelle te pour à libérer mboka mais mutazo comme rebelle pour l'intérêt na personnel et bongo rebelle ya bongo biso to ke ko soutenir ye rebelle ya bongo biso to ke ko soutenir ye rebelle a bomi bato na Congo tango amoni ete bato basalaki asalaki na bango cop ba pimelie cop wana ya ke ko comme rebelle botu lolo mona mboka nanga ya komi rebelle pona nini et loko ni netindi la rébellion n'est-ce pas pour Félix abotelier ba carrière minier ba pesa ki ye tango Félix akangi yango Félix a boyé ndenanga zui makoki na mwa ndambo ya misolo zaki nango akei kosala rébellion tangu yeba pesa kaye misolo po a détruire République démocratique du Congo tangu yeba pesa kaye misolo po a désorienter plus de 100 millions d'habitants est-ce que nanga rebelle oh ya zala na Congo il y a bandai qui est rebelle depuis awa nanga a été rebelle na République démocratique du Congo nanga bomisi bato boni lelo soki Martin Fayulu azali wala est-ce que opesa nanga loboko est-ce que peuple congolais ba koko opesa nanga loboko peu importe dimension nanga koya nango nanga boma biso déjà en 2018 histoire ya nanga il faut souka lokola babe malumal parce que nanga zali assassin la République démocratique du Congo ezali te po akeko koma kuna po alati teni azalaki assassin depuis awa assassinat biso depuis awa aboma ba congolais awa akotisa biso la bombu ya ba rwandais c'est lui nde oyo azali susu ami ya ba rwandais yende penza oyo aboma biso ko boma mais lelo o bande ko langa po ni tozo bosala histoire na biso ke mboka na biso ezala kati occupation pour la ni tozo ko soutenir kaka bato basala ki biso occupation pour la ni tozo déshabiller Saint-Paul poto ke le ko habiller Saint-Pierre bango so baza ba saint bénéfique ni tozo ya ko soutenir nanga ata ba mingi baki koma na ba rebelle ata ba toi Félix bilo mo bomo na teke na lisu yango yen ça ne va pas la ba congolais on dirait muto ba congolais za ko beba comment voulez-vous vendre la carte sika to bunde tumba ya mboka to lo ba la Félix que Félix il le droit ou au déposer ou to sola na yo poto sili se tumba on a République démocratique du Congo to lo ba ka STT tant to zo lo ba l'est de la République zo mona nete za pa ya la lote lo ba Congo est en danger Congo nde eza na guerre Congo nde bazo défier yango Congo nde bazo boma on tue les Congolais on tue pas les étrangers les étrangers tozo kokoboma bango te les étrangers de bazo boma ba Congolais bato bazo kufa baza ba Congolais parce que tozo ba la sud à Congo na est à Congo na ouest à Congo yango ne tozo yokela yango pas cité mais te ça touche les Congolais tout Congolais ça na kati ya matanga parce que tozo na kati occupation tangu l'est ezo bongate boko yebisanga nord ekobonga sud ekobonga ouest ekobonga ekobonga te na uti ekolakisa bilo ya makambo esalamaki na Congo central tout une village bakoti batumbi yango bato bazotumbala bakei bayebani te nani azosala bamassacre wana na Équateur parke na biso mobimbe tekama bandeko langa ntango tozoloba Congo mobimbe eza en danger Congo mobimba nde balancer biso guerre mais défi wana nde tozokoka korelever yango te yango tozoloba bana este bozala makasi non tout Congolais zala makasi pour délivrer mboka la yo eza bana este te bana este tozo soutenir bino te loba toza komi soutenir parce que notre pays est envahi notre pays est en danger notre pays est en occupation toza sous l'emprise ya ba rwandais ya ba ougandais ya ba anglais ya ba français ya ba américain to bunda etumba Congolais telema to se soutenir biso la biso
lelo oyo division ezokota mpona nini division eza kati ya biso parce que quand mosusu balobi to soutenir Félix peu importe mabe na ye donc pour le moment Félix a commis démon qu'on connaît de lokola aza frère na biso a commis démon oyo toyebi to soutenir ye on suppose que sikoyo banani nde baange oyo toyebi te wana nde nao namoni te baange oyo nao toyebi te nanu tomoni bango te sikoyo tokotuna na koko jina na bandeko mosusu baange baza banani oyo toyebi bango te problème na biso ezali toza kositue te esika nini mabe euti lokola tozolinga kosala semblant esika oyo mabe euti tala liwala biso mabe na biso euti ya makasi koleka na 2018 ntango toboyaki kobundela vérité des urnes ntango tomisalaki faible ntango démocratie elingaki kokota la république démocratique du Congo parce que esalama te etikala kosalama te etuluku ya mboka mobimba tomisala 1 mpo tobengana Kabila parce que tolembaki Kabila mais soki toyebaki tokokaki kosangana te soki toyebaki ke batraître bakozalaka na kati na biso mais falaki pa tosangana mais bato basepumone bato bandimi kokufa mpo tozala 1 mpo Kabila alongo on suppose que Kabila 21 ans ya nyokolaki biso mais aujourd'hui toye komona ke tosalaki erreur il fallait qu'il peut-être to coincer Kabila mais Kabila tikalaka président de la République parce que Kagame akoka okota la mboka la biso nenga koti le loté parce que Kabila aussi faisait peur na Kagame malgré tout bazaki bandeko entre guillemets nde yebilo bolobaka Kagame akota la mboka la biso la moïté Kagame ba tchele tapis rouge te depuis Kabila sa président peut-être so babane ko sola na kuku mais ko yabo vraiment na moyi ke Kabila yamba Kagame non on suppose que babanda ko yoka la te peut-être babanda ko traiter babiloko la bango moko mais na République démocratique du Congo dès Kabila président de la République Kagame akota awate aya awate bastela et tapis rouge te mais ndeko la biso Félix aye en dénonçant le mal ayebi ke soki ba congolais bazo kufa mutazo boma bango il a dénoncé ça plusieurs fois c'est Kagame mais to komona ndeko la biso na Félix la Kagame ba pesa mimbote tout ça la ba hypocrite te to komona ndeko la biso oya uti ko yebisa biso maloba ya makasi alobi ngai na lobi yango pa ba payate mais na yeko bisa bilo bala mboka soki kaka ba meki ko bwaka ata mouche moko kufa na est la République démocratique du Congo ngai Félix kaka place naza nako déclencher parce que laza la ba missile bande kolanga eumelaka pete babomi nde koboma jusqu'au preuve du contraire Félix a répondre te bake ko poser Félix question na oye moka bimisaki Félix a changé alobe zaki mal compris façon na lobela ki zaki bongote mais si ko to ko soutenir ye lo lenge kani iyo to za la posa to soutenir ye mais to ko soutenir moto a changer ka tout boma lo lenge nini na midi alobi 1 na tongo alobi boyoka nga malamu te lobaki nde 6 si ko to ko changer ye lo lenge nini to ko soutenir ye lo lenge moto azo boma biso c'est mutu wane azo senga négociation avec force et puis biso to za ko accepter non ba congolais baza faiblesse si peut-être bino boza pembe da Félix et loko koloba na etika ba congolais basala makambo mitula bango zo banza ko sala to ko sepelisa Félix atika ba congolais pesa ba congolais nzela parce que lelo mutu aza na soni pas oxibiso soni ezaye parce que tant bazo finga ye quand on critique bazo critiquer ye et puis critique ko bazo sela inde zo ko ela biso ba congolais lelo to zo comme faible mais or soki ye aza na biso elongo ndenge koko jeno lobi to ko aider to ko betela ye maboko atika ba congolais ba kota basa la chasse au rwandais ndenge ba rwandais ba osala biso et puis bato baza sima ba rwandais nde ba kobanga mais est-ce que ça sera possible
est-ce que c'est possible to kana le prince penge bongo tozonga la biso ali ba surface ngo la lokuta ali boete ana la muka oye tombola ala muka oye la muka ne tombera jamais la muka ne tombera jamais la lutte va continuer ali boete la lutte va continuer ali boete 2028 et Ali à Bisso et Ali Boete. Au cause à 2028 et Ali à Bisso et Ali Boete. Donc au sala oyo ba sénégalais ba salé Ali Boete. Donc au sala oyo peuple sénégalais a salé Ali Boete. Félix Amata Akita candidat mon côté à Kotia oyo a combattre Penge, a combattre Fayulu, a combattre candidat la Muka Ali Boete. Bisso toyebete mandat ya Kimoyibi à cause de l'Okomoko, à l'élection à l'Okuta organisée pendant 7 jours, à cause de l'Okomoko, social à la Congolais, à l'Ikobé, économie en Boké, à l'Ikobé, à l'Ikobé, éducation à Bana. Et le comment malongé de comme ça la matin ali boete oui tali sécurité mikolonio se bataba kufa ali boete est-ce que le kamalonga que ça mana tire gelou jamais le kamalonga que ça mana union sacrée go ban se balobe ali deuxième mandat bazali ko lukaninga ko yiba ali boete mais to sengi na bino peuple bo fongola miso omonyo ba sénégalais basali est-ce que boko sala ngo awa chose à la batote, aye na polo, aye na chapeau, aujourd'hui yango ya liberté. La lutte doit continuer. Bana la muka. Bande kolanga ezali pasi pe mawa. Bolandi lit ndenge na uté ko yebisa la bilo été. La muka ekokufa te parce que ça état d'esprit. Bato bazali ko se préparer. Pasi na biso ezali nini. Tango tokolo bato bima. Ce sont nos soldats congolais au bazo boma baninga na este bango batu bako pesa bango mandoki balatisi bango ba sokoto ya sika ba pesi bango mission ya kokele koyiba la muto ba congolais ya koya ko s'enrichir tango biso to koya ko sala marche ye ayende koyiba biso ba téléphone aye ko kata biso ba saki aye koyiba ba caméra aye ko beta biso ba bout portant or ye moko za souffrant mais tango bako tinde la front a e belé ba beli pulu pona ko kima front ebele ba mi kati ba pota po ba biso la ke la front la ko kufa amindimi amizokisa batonga ye venu wana atikala la Kinshasa ki akele na front po ebe ke soki la ke la front liwa na ko lia te bande ko ba ko kufa capitaine akufi soda na mususa kufi donc batu ba soda ba ko kufa bazokuta la ba embuscade ngana ko kende fronte mais tango biso tozoya poto sunga bino tango peuple so telema po bima libanda a revendiquer ba droit pour na bino pourquoi bino tango ba pesi bino ordre mal donné bino boye ko pratiquer yango yango moni ba congolais muso ba bo souffrir or ezali malamu te ko tika ndeko na pasi bande ko langa Congo a un sérieux problème tozo e bateke toza la kati occupation tozo sala sembla parce que tozo mona le quoi toza libre ndeko langa po e ba ke toza liberté. Nous avons un sérieux problème dans la capitale. Hein? Énergie ezate. Autre lobaka courant. L'otiliki. Ezalité. Maya komele. Ezalité. Wala liwate. Wala peto lobika ba Rwandais bakoti bakati mai. Bakati courant. Ou bien ezali faiblesse ya gouvernement. Mai nanu eza mabe. Mais mai yango bo pimeli bato. Énergie mutuno soza la posa lango na ngungi o yeza na mboka la biso na molungi o yeza na mboka la biso mais énergie to za lango te bongo ba biso ba facture to futa ngakutu na tindika ki mutu boka snele ayi ko tika facture eso soko zongi lisusu ko bambola yo kureza la kawapi bokata basinga na bino lotiliki batu bazoka ngo ya mai kutu pompe to vuzula po mai bimarate allez-y comprendre. Ce qu'on tango batu ba bima na 2h du matin 3h du matin que le lukamai ba kuta na mbiskada ba kuluna bande kolanga plan sécuritaire na kati capitale insécurité totale kaboye soko cha mona moso ba kangi la lichette mama kombo nani Comment on a mandat? Manda uvandi wapi? Ça fait la vitamine. Vitamine combien? Vitamine
Hein? Vitamine 1. Vitamine 1. Combien? 14C. Et pas ya nani? Na combine nini? Na matete Na na vitamine. vitamine. Eh. Et pas ya nani? Pas couple na biso. Comment on est nani? Bafaya. Asalaka wapi? Bafaya azalaki militaire kala. Bon, oyo oti on ezali. Machette. Hein? Ya lichette. Ya lichette. Oti yango pona nini? Nateke matinde yanga na kiofamu. Nana tinda kiyo. Mama boya bateke. Mwana bateke. Ajili kono uswango wapi? Kono uswango wapi? Na vitamine. Epa nani? Vitamine kuneza na batia yango na tinel papa. Hein? Batia tena obeto te. Batia yango na tinel. Place yo place batia ka. Personne za batol bi babuma kasi ba ndeza batol ndeza. Ah, donc ici bazui omunde li duswa neza bo bazui bakoti en fiko na kati wana. Bon, yo na kombo nani otinda kiyo? Mama sheti bete mono. Otinda yo kombo nani? Azana bateke. Kombo nani? Asa kombo yo. Yo. Kombo na ye nani? Comme Jérémy. Jérémy. Je m'afana ate bafana na njili. Sikoyo. Bokutanaki wapi batinda yo? Na bateke kaka nazalaki na mwana. Ndele ana oke vitamine ayebisi ngai nake kozela yango kasi ezala. Bo zela na te. Ba yo katalanga yawa. Yo oyi place ba bomba yo byango ndeni. Leba kasi balakise muntu pe ka fana nanda lakise biso ke to bomba ngo yango ngamona kile na yeke ozwa. Te zela nanu. Olobi yo na Jérémy ko za relation. To solo la ka bien. To so ka beto be na fana na nef. Yo lobi afani na njili. Kasi na njili na nef. Bo yo vandi wapi? Ngai na fana na vitamine. Siko ye na yo ka ye na njili yo na vitamine. Boye bani. Kasi na kote la libala nde. Boye bani na ndeni. Siko oyebaki place ya bombaka donc c'est que tango ya bombaka yo ozalaka te ye avant na kota ya vitamine te biso nesko mutu alakisi ngai nde lejour moko tofanda nde alakisi ngai nde tomonaki elonaki na otala nde namoni te zela nanu yo olobi batindi yo kele kozwa machete place babombaka kasi ti alobi okee na vitamine kuna nani alobi ezalaka Jérémy mais Jérémy yo olobi afandaka na njili machete ya ndenge papa ozokomprendre te namonaki ye na bateke ngai te mona longo nanga vitamine nakoma victoire nazalaki na mwana ngai nde ayebisi ngai abini ayebisi ngai amanda soki oyebi place babomaka baplake na ngai oyo na vitamine sani yoela ngai nani abombaka abi place babombaka nani abombaka bayaki ya vitamine kuna papa yo ntango babombaka yo ozalaka nazala te woki te papa sikoyo oyebi ndenge ndenge machine eza place wana lejour mo tofandaka na tinel nanyaka mwana adavina wana nde alobaka abi etakutu babomaka plake na bango so bali babima tinel babomaka ngo wana nga nayebi na ngai te papa nalongo nanga de ya vitamine sikoyo machete oyo lakisa bo ntango ozwi yango ntango ozwi otiaki yango ndeni lakisa biso nde osalaki te ezela nano longola nonongo bimisa na nango bon lakisa biso ntango ozwi yango ndeni ozwaki yango ndeni na tole bon ntango bimiso otie ndenge nini lakisa biso notie boye ndeni tia na tala batia ndeni mama yo mwana mwasi oza mwasi to mobali oza mwana mwasi bon lelo oyo okamwisi biso oyebi ndeni place babombaka machete oyebi yango ndenge nini epuis lelo oyo bon mutu atindaki aza wapi ozwela machete siko aza sotoke tokuta
Comme ayebi kuna siku na bateke j'espère mais bamisuni na baza matanga na lakini nuka na musika ukaliye akaseni kota matanga musa donc bon na moto nanga eza boye yo ofandaka wapi na vitamine moto atindaki olobi komone nani Jérémie siko ntango yayebaki ndenge yo place mashine ezalaka yayebi ndenge nini mpo yakomi na njili ndatunenga biso to yebi mutwala yebi place bongo place sani yela biso ngapi kizengi papa na yebi na ngai te nani na kineko kuna kama na ni le jour un peu Alexis na bi bachango kuna likolo na tinela na ba mbishwana tinela vitamine ngani bachango wana bomoni mwana mwasi wana petite wana bakangaki na lichette la matete coulonaire mwana mwasi la bozo mwana zongisele bilo lisusu coulonaire bandeko langa ezali pasi pe mawa ba congolais to sala po bosoni te to sala likambo te parce que to lingi te koko jina oza na souci ya mboka po bundi etumba surtout bilo bala Londres bisika oyo peza nde bobanda pasi na bilo ezali Congo sikolama koyoka yo ozo dégager pasi oza kati la grippe mozolinga kaka oloba mpo na nation na yo ozolinga tobundisa barwandais mozolinga mpe ke Félix azala na biso même morale mpo tolonga mais sikoyo est ce que Félix akolinga kozala na biso même morale est ce que Félix akozala na souci ke bato bakokufa bayima pinga na nga peuple na nga nde ezokufa naza censé akobatela bango ndenge alobaka est ce que Félix akozala na souci wana to Félix aza intimidé Félix le fait de voir bananga monnaie à pièce au bananga bapesaki ye Félix le fait de voir Kabila monnaie à pièce au Kabila pesaki ye Félix fait de voir na Kagame monnaie à pièce au Kagame pesaki ye Félix fait de voir na bato ebele ba monnaie pour la ni bango basungaka ye tango Kabila zo pese bokonzi bakendaka na bakonzi wana ya filika o moni telema po basamba likambo yango lelo pona kokwesa Kabila ndenge batu bozolo bake bakanga kinga kati yaya soe kokanga me bakanga kala lelo to yo kabala Kabila za na exil mais lobi to komona Kabila robima kote moko lelo to zo yo ko Kabila kimi Kabila bosoyi Kabila ki na exil si réellement batu balingaka kosala Kabila mabe bande kolanga tango muzaza ki témoin gênant to mona nde basala muzeti na pla ya musée babara musée na ndako ya musée pour la ni muzaza ki teti Kabila lelo azo faire terre mindele parce que aza kolobela mindele pa longi mindele Kabila divisa mindele Kabila derrière yaza la ba Poutine derrière yaza la ba chinoise derrière yaza la ba japonais ba coréen bilo kasi Kabila za zoba ba kani kokanga ye combien de fois ba intimider famille na ye a combien de fois Kabila balobi aza Dieu de Kara. Vous croyez que Kabila telemika na mapapu na yemoko? To Kabila pesa la mapapu ya batu mususu o pe bazo faire peur na ba américain. Mais maintenant c'est notre pays qui est envahi. Pourquoi pas biso moko ba congolais si réellement Félix il est notre frère Machamoumenu. Pona nini te akobenga biso to solola na ye pe apesa biso voix libre pona nini so biso to linto bime fo etinda bato ba attaquer biso cela veut dire pas lingi Congo te alingi ne richesse à Congo si vraiment alingi Congo pas alingi ba congolais atika champ libre ba congolais balekana makambo esalami na ba epa na ba Burkinabe makambo esalami na bandeko la biso ba Nigeria makambo esalami na ba Niger makambo esalami na bamboka mususu congolais bako sala yango si kaka bakonzi la biso ba permettre congolais ko sala yango ndenge député moko uti koloba alobi mwana nini akolinga kenda comme soldat mukonzi nini akolinga comme sa mwana soldat mon côté po ebike ba soldat ba futera bango malamu te alors biso ba député to zo salaire na biso ba diminuer yango po ba futera ba soldat mutu ya bongo bakolinga ete ba discours bongo koloba mala Congo la deux personnes te il faut ba lukaye ba corrompre ou bien ba assassiner
Joyeux anniversaire na Mike Mukebai. O azali o la boloko. Mais mbota mana yeto lo bani papa. Joyeux anniversaire Mike Mukebai. Joyeux anniversaire à toi Mike Mukebai molobeli mobundeli. Nzamba kozana yo. Osa fort parce que oso bunde la cause est juste. Osa fort parce que dénonce la insanité. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire na yo encore une fois. Mike Mukebai. Bande ko nangai. Totele mato bundele kolo wabiso. Totele mato défendre ma valeur. Totele ma to bundela Congo. Nous ne sommes pas contre Félix. Parce qu'il y a des kolabiso. Iyo. Mais le kotolingi de kolabiso, ata la pe bola mouya ba Congolais. Ata la bola mouya ba payate. Papa ya wala ba kobik sa ete pe ba ko servir de l'autre côté. Mais zande Congo na ye. Pe bande ko na ye ba Congolais ne ba ko défendre. Mais tala lelo. Et tout le coup ya bande ko na ye moko. Ba komi kondi makutu rébellion eya. Ba komi ko soutenir mais c'est plus pire. Bande ko la biso ba kasaye ba komi ko ba vomie kutu bemba akoma président de la République à la coup d'état. Vomie kutu bemba, vomie kutu nangaya, vomie kutu parce que ma ezalité, tout ça ko souffrir, banzela ezalité et le komoko ya malongate. Ce qui moi na omoko komi ko révolter contre yo, cela veut dire papa, comme irresponsable ce ko soutenir moi na oté. Moi na ko le kolie pa batu mabe, moi na kolie kindoki. Mais ce qui papa ta passe aux bunda bukeba no ba mon ngwele éducation na bana bako bafoué yango te. Tolingi papa Félix azong sami susima. Atala nanu bisika Congo ekomi. Ce qui lelo azatende ngo lobiko kojina. Ou bien ce qui lelo likamboye akotika biso na mbutu mbutu. Ezali etumba o ba 57 patriarches bakufa. Ezali etumba ya balumumba ya bapolo kito. Ezali etumba munene ebandi na mvuluzi kimbangu. Ezali etumba munene o ba Kongo mali bazali ko bundela ngo bayike bakufi. Kasi ezali etumba ya kosaka nango te. To simba la liboko bandeko. Tolingi Congo, tolingi batu nyonso, pe tolingana po ete to sauver nation na biso. Vraiment matondo la bino banso o vraiment bozwa ki libakwa kolanda biso, Big Daniel Ngenda, Charlie Chobo, Mama Jovi, bozali bongo bayike ba mama missionnaire na plus Trondé na mboka nita babe ifo kuyo moto, ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman nga nyonso. Nandenge bozana carême bino po bozana South Africa la mboka gilo mpinga na naelo mpinga gi merveille kitoko loba mapasa tika nzambe apambola penza redi bo to l'assistance na ye et pourquoi pas Sabou Mvwama mokonzi Sabou Mvwama moto ya mbongo o ayebite ye vraiment pe ayaki koza elongo na biso kasi ya mboto silisa na biso kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne tela biso moi vidéo ya clôture à moi de la femme lolenge kani ba mama prospère oyo ezali bongo fondatrice nango mama Miyake azalaki bongo na ba mama. Tapi sangat nombong apa bandul bakas na gusto. Mama ko. Mama ko sangat dito lang. Mama Nadesh, mama Gen, semua senang juga. Merci encore une fois. On a tout ce qui s'est nabiso. Merci Nakabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas PJ prompt rétablissement la directeur recherche stratégique labiso et pourquoi pas Sango Mokonzi pareil à Bemiso Babiso paix à son âme. Vraiment merci n'a pas pour amener Angola no bondi à botard de bono et RMC comme labino mamour d'Angola la mokite na Florencia Matondo Mido Tobunde Tumba lokola ba maman Oyanguya bomoni bangola ba femme prospère na fondatrice na bango maman Miyake pe présidente maman Bijibo Fassa. Pourquoi pas tokanisa mami lokola ne kwatele moi soazo bunda bazo dénoncer ben sanité Ingeta Juka aime le number 1 océan de la presse la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse bye.